Capage TV. Ok. Nazo ba no ba vérité moko tangible. So kinga preuve puis. Nazo ka quoi papa? Ngambali. Oui banga biloko to ndako. So na linga kiyo. To bota te. Zwa. Mais nazo bisayo biso nde ba ko l'autorité. Ok. Nazo bisayo mo bala zalo ko les champions mlenga masanga. Ba chaka na mili na kati zebe ebele. Tika boy. Lu panga bateka masanga ba chaka ba kaze bana po mona kitonda sto. Ba chaka bouteille moko. Non de ressort maso ko cho kuta ndengeza ezali. Ko pesa permission na mututu to kota na périmètre na yo te bosola bien. Tika boy papa. Verrouiller. Tika boy papa. Je peux ce conseil. So yo kinga. Merci. Poni papa. Konuna to kantira biso nyos, mais misu batikela kana nzela. Biso te mena masona ba. Est-ce que tikali pas ne sengona e? Est-ce que maladi ka yebomi e? Oyebi mutaki simate. Afungo la porte, après ça privilège na nyos et comme elle ngambo. Si. Je comprends très bien. Ko fungo la porte quoi? Na oyebi so ba vérité secret o ya pete. Ya vie. Kengela périmètre ko nuneza nango pete ba koko nyoso ba nuna mais modèle ba nunelele la différent. Si. Oya yo nangezi andenge nini? C'est ça. Si tu ne sais pas trop personne baye bayo. Sala attention. Dès ya biso boy papa. Sala attention. Tika boy. A luke simbi ta créer relation. Oye bi penza. Ke yende ngayo. On a sima plan B. Ya boko kate mais tout azoke no teka kuna. Kapache bande ko ba sambwisi biso. Nazolo bano par amour kapache. Vous mettez mon talibanda finga yo. Uma ayibinga penza tebe bo. Ndeko no propre. Kapache uti kondi mati. Si. Kozanga oyo. Il est qui libabe na lisuma. Tika boy. Na bano vrai. Zalata mozangi. Mais koza mokelelité. Ta mozangi na mokeleni elo. Différent ba ka mais parti différent. Notre planète joyau bleu, notre terre à tous, voyez-vous cette couleur bleue? Eh bien, elle lui vient à grande partie à cause de l'abondance d'où qu'on y retrouve. Avec tous ces grands océans, ces rivières, ces lacs et ces ruisseaux. Laissez-moi vous présenter la compagnie qui a compris l'importance de retrouver la source, l'origine de la bonhomme. J'aimerais vous faire connaître aujourd'hui l'eau Kangen de la compagnie Enojek. C'est une eau ionisée et très alcaline. Bonjour, je m'appelle Lisiane Relat, j'ai 65 ans, survivante du cancer du sein. Pour l'eau, j'allais la chercher et je buvais l'eau régulièrement tous les jours à raison de 2,5 litres par jour. Et la troisième semaine, je dis ça y est, j'achète une machine. Alors je vais voir ce qu'il y a de disponible sur le marché et je vais me procurer une machine. J'ai donc acheté la machine et depuis maintenant bientôt 4 ans, je prends l'eau que je prends la machine qui me fait mon eau alcalinisée. Le docteur Hiromi Shinya est connu dans le monde entier comme le véritable pionnier de la chirurgie colonoscopique. Il a réalisé plus de 370 000 procédures. Il a traité des rois, des reines, des présidents et des premiers ministres. Les facteurs le plus important est l'eau. Boire l'eau Kangen alcaline et ionisée. Le potentiel de réduction d'oxydation de l'eau Kangen est extraordinaire. Il représente environ 30 fois celui du thé vert. J'ai découvert que le fait de boire l'eau Kangen apporte des bienfaits parce qu'elle désaltère. La compagnie Enojek était fondée. Elles ont introduit une machine qui pouvait reproduire les mêmes qualités bénéfiques de ces sources d'eau. Capage Télévision, en tout cas, merci d'avoir abonné à Bisso, tous ceux qui sont vraiment bien. Merci surtout d'avoir matériel, vous êtes belé, vous êtes matériel. Merci à José Moulumba, les Bogard de Birmingham, Moté Mama Beni Barça. En tout cas, micro yaki, merci d'avoir soutenir Pasta, vous soutenir Bisso. En tout cas, malgré nous autres, mais vous avez Bisso et nous surveiller et ça la Bisso bien. Merci d'avoir partenaire au Bazoya, au Bazo Kendepe, merci. Au Bazo Zonga Lisusu. En tout cas, merci Nzamba Zana Bisso, pe ma bota na Bisso.
merci la Kassi boutique parce que yende ala tisarakaka so moni biso toza ba grande dame bossé que yaza nsima na biso en tout cas vente en ligne sur Instagram na Facebook partout yaza pour na biso pasta bonne santé kitoko makasi quand tu ningana ki muistique ça ba beta so malaria so resi au mona ko memi 10 briques ya moni ça quand tu no moko en tout cas kitoko makasi kale ça nzoto ezaka ya biso moko pour remarquer que yona nga toza ba kolo nzoto te mais tozo représenter nzoto ba pesi biso tolata donc il talaka tango beli boko mi balé na kati ya yo moko somona moko komi kilo comme si yo na mutu mususu bosangani na nzoto moko orizaka yo moko yango ko pasta siko tata mla di bande so ko ezonga bande tikla siko yo moko siko fo kama tango ezaka na mama maladi po bima na coin kilo ko makandenge ni meli 5 sacs ya sima c'est ça siko kilo ne komelaka yo ezandenge ni siko koma tango ko makana po cha pa kolenga tala chef tango yaka moto zo sale mozo kendo sepela ko fana na moi mai nyonso bacha na loboko pio nzoto mabibi nati so comprendre et ça la melinga penza et loko so bana pipse to kutana gwa mai e baby oli loko ya olala mabe otelema mabe ofanda mabe passe ofanda passe olala comme minyo ndresa na banzube yango pe telema pe kaka siko sala tala na biso makamba mike donc nyango na zebso bolingwa kolo mukili kapashi ndenge za fuko za misaka yi donc moninga chaque tongo so na la mukina tuna no nyonso ezati tuna no santé ndenge ni yonanga na pesa ka santé longonya quelque chose na difficulté herba to bazomona ngali bando ko na kokate ba chola ba seka minga zo tuna santé yonanga ndenge nini so isanta répondre ngaki OK na yo quelque chose nzela na kotambola ba chola ba seka ozonga na kozonga na désespoir mais na tango na kolonga na santé pour to coopérer qui bien oza raison parce que ça comprendre les yango moni mingi ba négliger santé ne bandela pesa confesse na makamu susu chola santé ça bien ngolo linganga te na zana yo moboingo lingi makamu susu kende tango kendo zinyo so sepelo zuke kimena sina ngindi na bongi ce qu'on a vivre bien santé bino ko coopérer na ngate na ko trahir yo vraiment mais tu sais ça comprendre les choses donc moi c'est bela mbongo boyatik yena santé ba coopérater coopérer na santé makamu super komi ya fièvre ezaka yo moko te ke o liaki mabeto te ezaka kanzoto esangani tellement malamu eleki mingi umisi yo mike ba desek ndo ko na kota makolo peine ko s'en sortir et créer zelo ko bimela yena fièvre suka et tu sais ça comprendre yango penza so tant meliki si o dégager o seya boaki salité nyonso on remarque ce que vous pouvez faire sur Goumela. Ça va bon. ABC catégorie. Donc il place un ébé sur les bakouté et motivation car du changement de fréquence au sukolanzo ton ndenge ya systématique. OK. Bam subaza muki mona atongoli sa motif. Obelite motongola. Ça rappelle la raison. Bazaka na raison bazaka pe na tort. Neni. Keba. Et betara. Malamu ce que zatike kindi. OK. On est compliqué quand ils ont 4 mongols sur la première. Mais ça va être vitesse les risques. Na yebisi yo na mona muta kufa likola kisa kotongola. Surtout ça, ya obela ne makasa bi pesa o ba kisi. Sans ayeba dose. Donc on dit que maman o pesa ka saka penda bang. Donc il y a ma sécurité ya kenda sango. Azaka soda. Zwa kiskana mona mukyo mona kwa ma 500 francs boy. Ningisa amela esila muta kenda banda le kawese. Point pe toboka ikosa wa nzoto nyoso fian kolia tout et memami et comment memana mai et yo mona ke ouais comme danger ba me ko kanga me fait si porte baby akenda nazo koma kama mikyo moni yo romela melo kumisa ka bokoko te na boya ka pango te mais tu ezaka ka modéré mama tona période mo fo kengela yo mo kolo yo kengela yo papa na kengela kengela yo en tout cas Andela ça fait ma kitoko makasi ndete beti solo wana batinyo so tala biso merci surtout na Lubumbashi vraiment Lushi base en tout cas wana tous les batu bana Lushi depuis Kasumbale ça partout wapi donc kitolela bino ya PTT so because on a Lubumbashi kitoko sans oublier province RDC Mubimba donc ezala wapi kisanga na yoka ki ba wapi to Goma tolela bino tout bien betena sema ki passe boza base Congo Brazzaville na ba point moi maman na émission sans mon capage to lia pété base en tout cas capage j'étais ba docteur ya Kiba ba fiti docteur RDC mo misaki sa corona o bana Kiba ba nyonso ba balanda to lia pété à la lettre donc tous les séries à capage TV bazana mo bimba ba sabona vraiment kitoko makasi et puis monde entier Canada États-Unis ska papa Rigo outi papa Rigo na so ya ville
donc wumela papa donc talaka yo kapashi yo toza bambo te belé vraiment maintenant le bezate donc chéri Blandine passe ça gros bisous nanu wumela ndoko William Anwana donc papa na 15e gosse yimo somo kitoko vraiment bambo te belé passe ça merci à trop na ndalo banité ndoko nanga si Prince Murula base belé mimi ay kono Afrique du Sud vraiment passe ça merci kapashi Einstein na loba en tout cas bonne guérison nzamba pambola merci moi c'était une fois que ma mike yebi moi inter ba fulmi ba biso lelo tu la peut-être ça ndenge zalaka mama mboke za koinda te mboke inda kala difficulté à vie pour longwa fotika mokili bongo pema tika boy na zebi yo webi batu bakanisa soko lali na ke pema ngana lala pona lexal ogola la polo tindo ta mabele kikuti ya kotala sakana. C'était ça, vous comprenez. Oui, mais tu as un capable de faire des choses, c'est pas si. C'est la vérité. Quand on a des conditions, on a des soucis, on a des alcool. Mais tu as des bras, tu as des briques, tu as des maman. Tu as 4 ans de gonanga. Elle a pongé yibio que ce qui wapi. Moi on a pas bougé. Bozo qui te quoi mwambe. Ndi. O so la muka mute beti na mil kimbi na za wapi mama. Vertige ndote zaki na gauche zaki na calcul 4. Touana. Nazo peso ba technique de guerre. Challenge à vie. Nazo betali sur boyo kanga très bien. Ba te be singa pasta o fungola ka mebiso bisote yo. Kotambola na vie na bisote. Bo sangani na groupe te. Yonde lukela yo. N'était pas comprendre d'âge na zolo ba. Pesanga matoi. Vie eza challenge à calcul selon âge na âge. Si vous avez 15 ans, 8 à 15, vous avez indépendance, vous avez relais ça. Si vous avez 20, na poto de 18 17 bandi ko revendiquer droit pour privilège les cas mingi ko kende. Ah to ma tina ba 25 30 na ba parler pour Afrique za yo yebima memam. Ba ko benga na bino pa na bino te. Ba ko peso ki kuko la me côté fufuna ti ba ko rupe yo. Ko ménage à majeur, lu ko vi yo moko. Et on appelle ça exemple mukolo moko boy. Et bandaka soko ko lo tina fufu. Et moto mo soko la ko no mona ti bandi ko rupe te diga fufu. Ko kamate. On deni tina ngai te. Ezaki abiso ezaki muke ezaki ya baleki or yona bango tata moko mama moko c'est ça bandi ko moi déjà âge na yo bandi ko koma na difficulté ko longwa na challenge ati kala na fufu pesa ko la bar poto poko tango ko mona jeso pousse na pousse ko koma ka basa à la poursuite derrière fufu pe barupe yango soko kuti fufu ce qui fait fête ezaki na ndako to saki ya mama kulite utimbo mboka. Mais pamba ka baba ko tona programme ba soko mukolo longwa na san si chevino ba ko benga na bino te c'est pas na bino mais pona vie moko luka exemple na to kante zaka na biso banyama batanga te bakenda classe te ba benga na bana bona banda kundenge nini or ko lia zambeza ofele yangoko et peut-être so comprendre les challenges calcul la zamba ko lia ofele bo benga na bana ndenge nini poto somba te to lia ofele mais kuno no ba benga na bana tala documentaire c'est ça lien ko na bana kendo luka territoire na yo fourmi bo dépouiller soso bo kende nyoka kende koba tout kende so côté batingo ko makaka ndeke kutso pumbise ka mwana bando pumbe ba simanzela kende côté ko mikaka kapash na kokanga mapamo tutina je ba 55 ka ko fandela na ye na robima nani na ba 30 kutu mama na zo peso périmètre so zo yo kanga revendiquer droit et na âge moko ba ko peso conseil na ba tutromi na tombo se révolutionner yo moko et que ba na moni ma bébé yango oh ko karate ko kapo si sa finali bien était sur ce comprendre nga ka passion na zolo bawa eza makambu ya église te nini te mais droit ya être imetant ko yena na mukidi okoki ko bonga sa okende église soko to silo ya nature ndenge mukili senga na zo baloko paramu yango bato bazo comprendre ngati ba bazo zwa ba l'équipe son avantage te ezande ba timbali périmètre carré na privilège bato ba kucho ba fungole lenzela tantôt yo za na privilège ko bomanzo to yo mo za na puité forcé oko tula mane bandel metani ko simba dégâts eko pesa bombe exemple ce qui na za na ngote na pesa tambola pa bandeko ko fufu ba tcholonga bitinda pona fufu rien na rolanda baningo bana quartier bakindaka cop atana ke terrain sika po ba yebani bandu bengana ngabe na zo tambamba tant ba kende cop esimbi na kosimba tamuke orena zo 20 000 nde bango bazilo ko na terrain sika bango pianga 4 000 bon nga ba meli ba bombi oui po na terrain bango bazilo sanga cop tant que ndako na futi ba jonga mapa na le fufeza fo copité na zo ki mukeme e futaki lobina zalamba mbamba tango ko mesa na une semaine batali volontaire ko lingana ngo zo kende bango muka bolandenge moko
On remarque na place qu'on doit bande na téléphone au monde na rato kenda wa wapi to ndé courage ngé pesinga kilo personnalité so comprendre base challenge ko to nga copité tous les mutoya na mukila za na likambo ko sala ko pese privilège na via zwa abonga banda ko passer sur ça na puité ouais ba 4000 5000 ba chola ce qui est simbi au moins que umele zaka wana longwango et c'est position na 5 landa batu bazana kopa 20 yo landa ko matana 5 ko na 10 yango soko soto komi nango et puis on a zolo banzela ko kende on ezana calcul ya géométrique ezaya classe ité mais mutu tango zo sombonga muke tika ba calcul ya kala nanda si ba $50 ndeni $20 au sala ngani té tango zo ngi reculer pour mieux sauter et konzo faisal bimali kokoto na baninga ba cholo mais konzo ezala pour tala va venir lobi katela ngo corner oui so zo comprendre nga yango à partir ya wana o mona so zaki na 5 ba chola ki au tindi qui va 0 pose 5000 tant que mon ami mingi tena quand même na kopo to zo futa ngade na c'est moi bénéfice landa ba ta ko bimiselo 10 tant que changer 1000 pan 10 longo ko na 15 20 ndes kale ki ndaka choko na niveau likolo structure à vie et kenge kanga mutema tika ba dépenser le kilo ko lula bisengo ba ninga te bango basi ba koka bazo se plana ba miette yango ko papa so comprendre nga yo ko beta ko poser $50 que fando que tu as budget en sur le terrain tant que ça la boko kan ba PCP valeur et appuyer bango nzo mande bango c'est miette yo budget nyo ça aussi ici tant que si c'est besoin na point le coup metika menacer manka ya ko sarana te et ça comprendre schéma capable changer peu ba périmètre carré ya kozonga na nzela to tika ko pesa batu musu faute abongisa ngate ye kune te yo poza na drogue bimisela yo ndeto so ngona ke liebo mi bimisa schéma ya vie somo mi sergete bakola ofeli na mire ça ba parents mwana muke papa kufa na mabanga mire to buma bango asa sortir to koma mukolo abanga habenzela te alela wapi comment depuis muke signon ke ne ba fulo ndako pe tonda ba nyawo soki ba liaka yi makamna zolo ba sozo comprendre nga zonga giga kopia ka défaite ite tanki uza bioma biso tuto sala mutaboma biso azati batika ko tia yo ki bozaka ya satana muta sala satana pe nzambe yo nanga to za ya nzambe bikela muna ye komanga na za na ngambo ya satana prière te ba te église ba pesa nga faute na milaka masanga na saka kindumba mais na za na ngambo ya satana mais satana lukanga mazoka nga te mais na za na côté na ye vraiment so na za na ngambo ya satana so kokanga te seke na za yete ba défi sanga panelo kwa nyongo mkomsu ba songisa nga so ça comprendre schéma débité kakiso ezofa yango ezofa yo lingo pianga faute na makamona sala est-ce que yo utalo lo kwemba moko lekana église bi yo mo yo sala quand même si batika nango sango mageto bongola mutema baloba temba c'est ça so ça comprendre schéma ko ya teremba ngute so ki batea yo bakotia pe bani baninga nga batenga na 95 na yoka ana changer bible comme mi balepe bongo lisanga même vérifier comme na l'air na makambiko ekoki ko ela batumuti mais ça comprendre yango technique de guerre capable cha vie à l'aise et simba te foti na ngati nazo sala paro ba pesinga na sala c'est ça difficulté zo kuta nango pesa li solo te défendre o cholama les solo ko na era difficulté ko défendre raté o mono zo ba pomiteka ba o chola bata mafandanye tika ko seka na bango ba mona ko na libanda mais na kati ba projet na yo ba yebité ko la ta triko mudinda est-ce que na kati ba projet ja faut jamais ko la na litoko c'est que bando tengeza ka makonga jamais quand la famille manquant et pas de venir aux amulili jamais na kanisa ka bongote na kala yango na biso so na tangi na école mabe ndeko ko ça na samboy mama na biso schéma ko bonga mutu za calcul nzambe ndinga cha destiné ko lela ka te tala suka makamko te ko kende nzala tonge beto libakute so ba pimilo kanga mutema or na lila tonga to lete pesa ka courage to za 19h beta tolo na soso moi ba kumiselo ka 12h mundele zanga 19h kopela miso kosenga bikedi waki na tongo to cholama ki virgule suka mukata butu somo bakwangane zaka yo yebi bakota mena lpanga na siffler au désespoir makamute pesika siffler ndrema chumi demi fin na batwela ki soso ko moteur ko bata ko senga nga wapi yabino ko dagida moi keba na vie na makambo par amour c'est ça kapashi bato ebele bakomi ba mboko tozo lula bake na ndenge avoir normalité si azanga ki même to kopesa ta $100 bato mingi balongoli makona kisasa tiaki ko mani siko to betele maboko pa ko motina mbongo na western akinda ka budget $400 ti na maboko sote mbongo kena na ngo bezali suma mais akoma pe simba objectif eza mutu kapashi mbongo bi marapatira idée ça la idée au créa de le sali ke biso tu tukumu yaka somo
fumituna idée uta wapi batamaka wapi le sali PPC c'est ça que batu balingi idée te balingi bakutana mbongo ça déjà yango moni vie nazo bana makama muke donc ozala mwasi mobile créer mama sorti kitoko kana kitalatala mibali ba romoni là si nazo bisayo cha kitoko na valeur moi kende couper couture yaka manga maman na boy to zana ma fiancé mais tala ko fiancé pe fiancé mo ba ça peut un plus le projet gâté so mon na 500 fois ya tinde ko na poto akomo trier na te so compagnie nga na so pesa mo mamike donc na vie période to ko mama sécuriser yo ke bana système ko pesa baninga ngambo na makambo etali mutuna makolo yebite o ndeko moni ye tia sala kawana ezali suma piaka ya mutu soko zokendo mama to yo koma solo msino mato ko michola ya rosara na koma na kende na moni kitala tala même ya voiture ba tuna temi na mitelinga deux anga iti feza ba changer nga ko changer ngapela na tala kitala voiture mama nanzela nga sese na mitelinga mona mibeti maboko ndire nga ba changer nga na yebite na koma mutu mususu mamisana ba licho mususu ba ko banoka na ndinga mukeme bimiki kilo finga tanga kyo cholo ngabo webi kolela mususu likamuso kutena ngoko so bato bakelo mawate mami se bimati so mika ngo kanga motemo za mobali bibi to mona makambo yo yango moni mona mugesa ka ko ya tatu teni makasi boleli so bogangi te alela te mais tatu teni so mika ni nyango biso to kutana ngo yo lela mama na ba resko kolela kanga muteme ko sa rien somo tika basaloka boyo nami ko na kulusu okoyeba somo awa to leli somo yo moninga même miso côté kenda kochele kana mutute capable nazo vivre na kisasa na côté esprit nzoto ngani ki commander ki formation militaire tous les catégories chanage na bagarre somo beta li cela ba difficulté so comme na rompe ko pesa avantage qui osa na le côté avantage ni ate mo beta masela pas ile nyos na mona ba so ke tala bato kuti fufu na moto ba penta vigno so ndako na bangwa pati ma ko kondé na yana quand tu veux ndamba pondu na kina mona ndako kuna pas moyen to sali 4 jours assassine kola fufu tango okende wana talelo mama botekisa dignité ya vie na bino likola nzala botika biloba loba na yo po okenda libala bolia to komokendo sengela mobali na mbongo pa bandeko na moko propre mais oroki na tana ninga ko batama ke neka ko tala bino za ndenge nini okende masola mobali na mama na so biso makamba miketala mibali ebele bazana mama bazanga ti omo imbele biso bakima kabasi wana bana 4 5 matani awa te poids akimi nini euro consoler akimi ni pa nini malobele ki fimbo na passe na mibali basi babomba bango mena na sa difficulté ko patara mobile ring yo po ngelo basi to na bomba yo mama to baza tale bele oba ki abebisa nyonso na langage batela munoko sakana na mobali me ko sakana libala te le bébé na biso frère mobile na moko jiki finge na maseki batel bambe ma carton zoma di papa bambai mobile to betie mbata vimbe za na compte bolingo so moni mobile betie mbata vimbe ki passe bolingo komi pété tika boy papa pana vimbi ti kute se monota mano partout di to comme lokani ti souvenir on dirait mota ku fatike na radio de ça se comprend yango non chérie ti abete ngambata di tout ça yi wala bolingo kitezo ezo mata c'est que jouer l'équipe makas bolingo to kanyango fungola mais c'est mon gars mbata coucou et sili na wala zoko papa na zo biso makamba mikie mobali nyonso mwasi ata bambie mbata bambie nini zuwa wana ezaka likolo ato pandi mutuka to pansole bilamba vrai mobali atinikaka tikanga na kende ebokanga ye akei ti azokende wana ake na kana na yo te bolingo de eleki abaka o dozo pene eza fufula masanga ezosopana yo pene basaka na momwasi kobaka non laisse tomber nakolongola ye nzokande nakotika ye mwana kolongola ye wana bapoint na ye mati ye penda na sobo on se soba fait mama na so makama miki donc faut koyeba vrai mobali azana temps ko beta masi mbata likofite OK nazo bano ba vérité moko tangible so kinga preuve puis nazo ka ko papa nga mobali oyi banga biloko to ndako so na linga kiyo to bota te zwa
mais nazo bisayo biso nde bakolo autorité. OK. Nazo bisayo mobala za lokole chanter mulenge masanga bachaka na miri na kati ezebe ebele. Tika boy. Lupango bateka masanga bachaka bakazeli bana pour mona kitonda sto. Bachaka bouteille moko. Non de ressort masoko kocho okuta ndenge ezali. Mobala le chanter mulenge masanga. N'était sans se comprendre. Na yebisi yo GDG. Tala. So yo kinga base. Comme mobile qui parate. Asa botika yi. Et mona tika ki nango. Si. Bolingo yango mais so mobile komola na koteka téléphone. Ça téléphone. Tala bien. C'est que na yebisi makama miki. Ce qui bonjour na tango ya te. Maman na yebisi yo na opeso conseil. Si. Vie faut koyeba mobile aza autorité numéro 1 ezange zala mobile aza toujours na bani okaka abela ngengi. Autorité peut depuis banyama. Si. Au moins, sauce mobile qui est na basi belé. Ala la kanzala makasi likolo baso sabasi. Tous les sauces baso kanzoka ba répondre mobile na ba na bango tout munoko na mabe na mabele. So na zolé sanan. C'est ça. C'est qui kokoko non pas pousser qui fait papa ndazo sa kitoza tozala. On a te bofandi na kiti mais ce sont na sama ko zolika. Et mobile ya non intimidation. So ya telema tombo le kolomoko. O sakana bwaki kokoriko pembe na bino. Pa. Les tibasi ke bobanga pa mangana ni na yo. Ozo banga pa manga so sakanya. Non parce que ça parce que pembe ni kokoko. Non ça ba chitala. Si on comprendre périmètre sagesse à côté yokanga bien. C'est ça. Tika ko cha vi manka o droit yanga no yango capable. Tu ozo vivre époque na yonanga. Et simba te rôle na yonanga yango. Bimisela yo ko yoka te kende tin objectif mais tielango ba garde fou. C'est ça. Ko pesa permission na mutu tout akota na périmètre na yo te bosola bien. Tika boy papa. Verrouiller. Tika boy papa. Je peux ce conseil. So yo kinga. Merci. Poni papa. Konuna to kantira biso nyos, mais misu batikela kana nzela. Biso no temena masona ba. Est-ce que tikali pa ne sengona e? Est-ce que maladi ka yebomi e? Oyebi mutaki simate. Afungo la porte, après ça privilège na nyos et comme elle ngambo. Si. Vous comprenez très bien. Ko fungo la porte ko. Na oyebi so ba vérité secret o ya pete. Ya vie. Kengela périmètre ko nuneza nango pete bakoko nyoso ba nuna mais modèle ba nunela la différent. Si. Ko ya yona ngezi ndenge nini? C'est ça. Si tu ne sais pas que personne va y aller. Ça l'attention. Ça l'attention. Tika boy. À Luke Simbi a créé relation. Oye bipenza. Pour moi que yende ngayo. On a si ma plan B. Ya boko kate mais tout azo que ne te kakuna. Tant. Tous les 5 pages yé. Moko ba woni biso ki bi ko di ma pété. Tant pe yindi boum to ya ko consoler yo. Yé. Et là papa. Mignon. Abimi c'est sauf. Tant yo mone o longolié. Promoteur. Ça l'attention. Na péquicité na kabolité. Izala. Si. Kapash. Papa. 2020 au koti. Izayo nangati. Nzambe. Mutu to aleka biyoma. Combien yoma na yo komi ngambo ko leka batu nyonso. C'est ça. Nete so ça comprendre. Yango peut-être. Biso to bata biyoma. Mutu ngazana yoma na ye. Comment yanga botombola ngo likolo. Na likambu nini. Rankine nini si la raté. C'est ça. Ce qui n'a qui parabino te ça te na inabino na evita bino kaka poto beba na te mais na linga rabino pour bosa batamukini mais oyanga bokendo ko sasa ngoti na likambu nini yango rankine sali bakate kitakate poto nini ka ukakate c'est ça nini si la kate attendez moi soyez ici là oh ici là itilere ici là nini si la kate et nango ko chela muningati wapi c'est ça faut que bana vie on moni capage 2020 et kenge corona yaki dada nzamba pesi permission to za et bre to la taba masque te mena bolingo nzambe to za pour vivre Afrique to za kana komnya okuta capage ndeni bien to yamani ki bien fufo cheto lié so nzamba zo permettre to za la malgré tout maladie nzambe to zo zoate siko comment makamusa ko permettre tiko ka boy comment difficulté ya mbongo comme monsieur Biloba lo ba ndiko teka seka dignité no partout pour na ko zanga tanto ndo zangi courage ko lukela mbongo no ko lukela yo moko ningo ko bimisela yo moko yo c'est ça vi mitika bima kende luka okozua ata lelo lobi to kozua tika kotambola kana ba porte ba surtout bandeko vraiment kapash bandeko ba sambwisi biso nazolo bano paramour kapash vous mettez mutadi banda finga yo uma ayibinga penza tebe ndeko no propre kapash ukutiko ndimati si kozanga oyo ile kili babe na lisuma tika boy na bano vrai zalata mozangi mais vous avez moqué ya mozangi na mokeleni elo différent ba kama ko me parti différent ndeni papa naza mozangi po nazanga
OK. Na nombre bato babonga na salakate. Mais na zamo kelelité pour ba copine na mike et bimisalanga lipa. OK. Na vivre na mwasi na bananga. Mais na miso quartier na za na C. Mais côté nda kutotonda, mais côté makama minene na kokate. OK. Bino ba somba ba voiture na kena na transport. C'est na zangi ticket na sombi kamete mais na kena na transport. OK. Na lemi sino malonga te mais quand même mzutu na moto et peli. Toké wanzela moko na koti balabala C na wenze po makoke za na C. Mais ne pas dire que tokeleli. Moi na kozanga posa soso pa mundu ba fase balambi misuni. Mais ngaka na matembele pour fika la linzala te. Atika na nostalgie na mutu mais na libumeza koto onda. C'est ça. Brato bo melile. Ngana tingiri ba poto na fufu ilala. C'est ça. Ako silikate mais na mutu kozana nostalgie comment ba meliti biso tite mais quand même atondi. Et tindangi so zana ma balance. Papa na ngaye. Yeyo, c'est ça. Nete soso comprendre. Obimi mozangi mais non mokeleli. Parce qu'on a Congo belé baza bazangi bakeleli. Tous les deux babambela ye. Aso bana makama mike so yotinga ba. Tala muzo so botenka 500 1000 francs. Tuzumi tuna na ba 1000 francs na ba 500 oui ego ko arriver lelo lobiti un mois. C'est ça. OK la ka ba 1000 francs. Ninyo sala ka po bimisela moko ta 1000 ngo te moyen na C. Ndelo ko ba te bele ba komi kaka. So ko tali bango ba mi pesa congé. Si. Ba bela raté mais ba mi pesa congé. Métier a éviter. Kende cop a éviter. Paysan na kochola pona kofinga pays na o ezanga misala champion so ba futi misbache ba misala ki ba futa mabie yo ba kochelo wapi même ko pa quartier coup de ma ke courage na quartier ozate tous les makambu ozarakate mais koto ko sonne makambu yo ko senga pressé alingi bar mais le rassemble frère ko bimsa bonga bouteille moko te c'est ça ba tondi na ba tondi na kisasa na RDC so capitaine Afrique Batouana, on va te payer kaka. Bah comment on ba camarade même ya gardien no batanga na iso ko ke bonga muke. To saka ne ba gardien, comment ça va garder ni te. Ando gogolanga trop. Azo ko faire ce qui camarade po kabela ye. Batanga na fachi. Oye makambo. Omoni yakuta saka ne sheki ngande boy. Ba maman na so vérité. Mais so je beta copine no so sans faire occuper ba tu ya ni ya nini. C'est ça. Tu ba lukandenga. Na luka ba tutin. Ba luka. C'est moi comme ta komi kaka. Ye to tangara na ye. C'est que mbeba. O se ba sungate. Tant que ça na ban si na ban liboso bando sala mingi bo mama ko ndimanga po se pesa na ndimara soni na je biso on dimika po faciliter so mutabone ki camarade ya bongo manka c'est ça siko yango no baka koma biso tout ozana terre to so beta yo sengo bima sa babuka yo ndenge bele ba ya mukili ba ba réserve c'est ça capage c'est ça na kotika jamais ko za la spectateur na vie jamais quel que soit cas jamais ce qui na beli lo banza ma permettre na za na manquer petit mais sans boy capable na ko bima ka po na ko beta mutuna bimisa ta 100 francs et ko pesa la raison na ko malobi challenger on a ce que loko ezangi batu bokoma na niveau na zoloba omona ki ba tu bazozwa eza effort muto ki na bango dezo bimisela bango 100 francs o retourna nga kasi ko copine nini soko tanga ke simbite kende kote mususu bima loko la voiture abima voiture ma bimisa ba copé ebele quoi de poussa te me côté pine abambaka mécanicien moteur si électricien pour na minda mituka azana kati ba twateka ba vitre baza ba tole na mutuka baza n'était sans se comparer. L'andam comme nous sommes à 10 métiers bimali ko la voiture. Oye biko papa. Nous sommes pas périmètre. Donc moi soko kinga base. On ba keba challenge yomoko. O ba fenanga na famille lokuta nga. Na bien envoûtement ça. Malédiction. Envoûtement azala na ba blocage. Ponandi ma capable. Faut te vérifier bien. Si. Nga jamais. Comment banda ba lokoti lokufakati. C'est ça. Comment est-il le los à la kaka bato ko tozo kabilo bazolongwa mais yo tikala titulaire soso bangana ni faute o soki na zange za yaya est-ce que yaya na ko tatambola kazanga na yo ko toza yo moka toke makolo pour bunga to zonga chebino bon pona ko lukelo moko lipe comment senga bato pona ni c'est ça comment na jitia ba 30 45 ans 40 ans bilela lela so soki ba singelo lo awa lo bikuna tiwa et puis keba so zo sunga ka mingi ya ofele na bandeko ozo créer bomba retardement pour ba ko tikala ko ndima hotel tant que bazo zanga yo ko saka manka boboto na nyonso itika na bandu dimoka soko pesi ngo bakaka ezate quand on baluka akabaka te on mo sala attention tindika bazwa si te olaka ke 10 ba IPC 5 si deuxième fois eza soutenant ni ti fait profiter nango et kainga moi mais kamba ni semaine yom kusa benga kisere mungongo obininyo ngabo kuna challenge
périmètre oyo moni a coopéraka appuyer pour bokende pour couple même des autres capable o asala ke lokote nazo bano paramour ko pekisa ko kabate mais kemba ko poussa ba goigoy te ba kino komelo bomba retardement kaka yo moko soko zui lokola bazai ko senga saba luka po yaya za soki azibi so to kozwa tango ba komona achi moko be yindeli ba komona ba engagement le kikilo bazangi makoki ba hotel ka yo ba ko bossa na nyeso kolisa bango na bana bango depuis tard lokola ba zui te ko sa fautif tango ko lobi manere ba ko piye pe ba kotelo dikopa ba bomiyo ko batika na bumengo na yo or boboto na yo ke na ma na mai donc moni sala attention verrouiller pas éviter Dazo maele. Tini kama musika voyage kende voyage musika. So ba tondi mina kisasa lokwa commune mo ba ko yati. Ngene fana kote kota zelo. Mai kata la. Kote nga poko mafote na nzanza kwa mtabungi. Muke zelo tini musenyi mai na pote ba faze. Bwana pompi tena melo ka bango. Kitana ngundele na se. Somo. Et pas yana okende te musika boy. Et puis so yana monyo na batami. Na kanika dena na tia kala poma kwa longaka kala. Oyeba. Pozo ngo senga ba voisin tala. Aujourd'hui, voisin, on dit voisin, on montre. Il y a des fifité. Pas de musini, bon, miss Molly, le zonga te goyeba. Somme. Ah, on a quatre bombes, on a un quartier. Somme. N'avait été là où t'es. Somme. Mon quartier, mon voisin, on va français, mais t'as bonbon. Il y a cochette. Mon quartier, on a mis le côté dans le temps. Na mwini kama na benge gu na kata bombo ka na ngaganga na kangemu ngoko asase ki tama akomo sekyo kama nini yokanga baninga na weba tala challenge à vie pour comme na niveau na zoloba il faut s'enrôler capable papa kolo mukili atiaka biso na formation militaire n'esprit ayemoko selo mutu na mutu o prier toté chaque mutu na nostalgie likamba kuta nango o etkelo kwa souvenir yango so ngo kena beba soko zongi nango o taefi na ko sauter yani kama musu kabasa ngo beba foté ya ndenge na utela yango ka sauter j'ai monte atimbeli mais donc to ko se ba yebi o kansika côté na lekela na zonga te ndo mone ko zangi bato ozo vivre kana luyingi so bazaka na famille ko ya tkana kumba kana famille ya ya ko sala bete ya mais yo zo sala o sala ngote mo zo senga sko bato ba sala ngo pona c'est ça ebele to mona ka bango kaka ko so ko appuyer tu fais bien ton travail moi je t'encourage et je peux avoir 500 je vais te rembourser demain batkela ka bongo au Kabele, ma bé. Au Pessaïté, ma bé. Bangwana, Batkeka na ba gros mot. Pas la Sabine qui a biming. C'est pas comme quelqu'un qui my God. Il est bien anglais. Pour bagatrer anglais en français. Ne batragnos. Donc on est yango. Ah wa taki mango. Yaka. Sans fin na ko. Oh et puis non. Ça français fait. Congolais. Congolais français fait. Congolais français pas nécessairement tu ba surtout ba gros mot. On parle ba gros mot. Il y a déjà 4 gros mots bamba. Non, il est intellectuel. Il est yo. Intellectuel, mais ça 100 francs. Ah, on va courager. Comme moi, Nicolas intellectuel, ça 5 fois libre. Tika boy. Tout le monde a zéro dans le quartier. Il y a une qui français. Après, tu vas commencer à discuter. Tout notre intellectuel, je vais me politique, je vais me faire ça dans la soupe. Et ça, coterie. Il faut qu'on ait ça, on a pas passé à la réunion. Comme on a dit, on a dit, mauvais Moutamo qui était nanda bana ta 8 somo moi ça c'est la sport qui a ça la gouvernement batterie biso so ya longo monde moi camarade à côté to tanga na kita saka les chic batika la bongo or courage zo pepa on ça même ça na zéro moi ça na poka petit s'il te plaît est-ce que tu as 500 francs attention na ke dans zone c'est là yo na ke ko pa benga na ministère na zoom so PC na maye tout les na tongo so mo petit toi tu blagues avec moi et bambonga na saka nango et ça on peut bien salité batika la wana capable ba ventilier ba sortir vical so yoki bango ba freiner yo yo mo na na yebi bango saka bon na ke pa cabinet mais to soli bete na moni ba te belé to ngamo na zone tale na goy somo bango ba mama ezara lisola wibi so ba Barcelone ba so benga na ba benga na nini kuna côté ba kendaka defuma ndazo kinu ndeba on ndeba la ke ba zoai Luka va parfait. T'as la cravate de Gola Ndali.
On a vu sorti. Abimisi ba document tout yangote. Vraiment. So que comme ça là humilité. Moto ko na porte ta za sentinelle. Bandana ko pese longo nyata ke sentinelle. Ba privilège on fungela yo. Là ba bango. On ba sentinelle de base. Bango ne so ka fungela on privilège. Bango de base. Bango so ka komi bango. Toi c'est qui? Yo bingate. Na ba komo na bango ba auto na éviter. C'est ça moi. Ndoko et les cas. Le challenge. Ko tamba na mbongo a nkate na pays franc. C'est ça. C'était design non non bana makambo so yokinga na olongolo kana bikivoke kota na temps na mouvement au sepia na vie c'est ça to boyo tambara na koma baninga comme si basala comme mabe baninga malam na maté moi mikolo vraiment ce que l'église avec to ko boso bongote envoûtement bon déter ka batu bozo bebisa ba famille boche batu ba lien ezanga mutu na makolo même isata kanga batu modèle bino bopesa privilège na batuté l'église expliquez mutu ka so so simbate po yo moko ozo créer l'été oya ke balo bakate so on a chaque jour une église makamuto to ça c'est qui fait lipangole ça ya yo et ya ka bongote 2020 ya biso lolo kokota poza na nzambe mais ko bimsa lipa yo ndi chamutu na c'est ça soko bimité ko pianga raison tambola partout na nzala l'église ba c'est le prière tina soko balo ba amen aussi tuka otondi ça olia jamais ngam ne so capable so kinga ko église to zongi nzala kolom kina tatindo na pamboli e royana nzela nini okanga maboko wapi bo comprendre la vie ko na lo bani po bo comprendre ba pesa ram tazana ngo mama nazo mona makama mike oya chaka mutuna mo ipalu kwa 100 francs lipamboli la ndaka yi makasi mbamba ya vie nzambe patala kati asambela kana ite mbamba ko ndiko elekitika azwa e ko mena nyongo na suka si oh soka zagite pontala na foto zwa do monte na mekrame na kamwe e ko melanga to monaka biso nyonso si mama kote balika mbambeleka wa e ko melanga ngamo ko mukutuna c'est ça atali mbamba na yo apesi te poza malamu to mabe to mbamba vieux futaka na mona faut jouer le fait d'entraînement abima meilleur que les cas ouais baka bala boya entraînement comment recherche réserve futala comme titulaire si et belé ça volonté entraînement et donc ça va te belé kotika na via nostalgie kotika na via va projeter longwa na makama minene tant que simbité kotia mutu na moi polu la likolo creuser Bouding avait tellement battu mon rana c'est ma casse. Pour piquer les ça moulai. Comment tout le monde mouke on dit bouding ça 10 étages on peut s'endar dans mon pépé. Yango. Sans comprendre nga. Base. Yoka zonga giga. To creza mingi. To kemba trop, to souffra trop. Ndeko tout monde. Ndika. Tango mati ba mati moulai. Ngaite. Na tout monde mingi. Somme, papa. 4 étages, tu fais à 6 étages. Tu as niveau 10 étages, 15 étages, 30 étages. Et capable de dire, yanganité, ko creuser, ko creuser. Na ebisi yo schéma. Mbamba ma c'est quitté. Toujours demi-finale avion polo na mikolo. Somme. Taka mikolo polo. Polo ne yemi sali sat. Ba compagnie to comment manka. Bibisi la yo mo siko yo pa betelo maboko. Yo sakana vie. Tala, so yo kanga. L'on a distraction. Na lobi makama mike pour comprendre. Vraiment. Partout où qu'il vient ça. Et bele ba na poto. Bazo Mbappé. Maman, on le dit très bien. Ba lo kotambona. Quand c'était Papa ça ça tindeli bango mo 20 et 30. Ba komo chola. Oh ka 20 so. On va banda ta koteka. Et na kama ya penda umila tinaka 50. Maman, so sala ka mbongo mo na valeur à $5. Papa, $5 au monde na musala. Côté qui journalier qui est normalement 3000 francs. Bazaliko 2000. Azo kanga mutema tili 30 ba futi mbongo wana pesa ko moni pe fort na ndako e monani. Yoko to vandi ba tindeli na yaya. Na ndeko na kingali ba pesi. O lobata merci te. O pesinga ya ngoyo. Ndeko nanga. Nga pesa sute. Mama yango na so ke ba ko former ba go ite. On a sauté la mbongo on dirait ça sanité. Ndenge komelanga te mo mama. Na kenda kop mo be na mema. Depuis que ne sengo mema na mo muta ndenga zaki mundele ngabe kufuta bien. Ndenge mundele na confondre ga zaki ndenge mundele ya mundele te. Mundele bi bambo yo. Mama mbongo futi na soka ngabi muto yo na. Na otanga mbongo ndire kwei. Na tie soy. Mbongo sa pesa inga pona ko bambe senga qualité fu ba kola nze te.
Maman, tellement de temps, tu as une carte géographique, tu as une carte pétena bam. Yo, bima géographique. Yo, so sonne un bon on a bis, so bon ticket. Somo. Bon, mais 04 et 04 na biso vie. Vraiment. Tout on a faut encaisser pour comme mire. Fondation. Pour télémisser là, yo faut les kana yo mo na ba difficulté. Mama to luka ko bonga pona sengo ba to betela ma bokoté. Na luka ko défendre nga pona longa na challenge na mona mabemi mingi et belé. Dépasse pas comprendre raté. Yo mona so tenga na psako jito zala kana bi. Nga moko na ko tinda nga na kopo ndina za libanda na zo tinda mona mukeke ndelo ke nga lipa nzo nga moko na kacha nga na zo lukela nga. Makasi papa. Peut-être ça comprendre des calculs. Makasi. Donc makamikolo yo moko bimisa yo otinda yo comme chose libanda na yo. Ebele. Nzoka yo moko memi yo. Donc pas comment capacité na moi bazo tambola. Azoka nzoto bien te ya fanda. Ya fanda te. Ya lingi pe mbongo na lingi mbongo te na lingi musala na nga. C'est ça. Yango nde usaki lo bizarre. Na vie nazo pesa conseil tant que banyama baliaka ofele bazo bima pona kulukela bana lipa bongo yo nanga. Vraiment. Chamutu na moyo. Wazana matoi ayoka nzamba pambola bino tout. Amen. Capable base. Yo ebikaka. Vraiment. Merci pasteur. Moi ba citation te. Bambo de ça quand ndete pesa numérique économique du Sud base ça. Umela. Donc Prince Murula yo yebi na pesi mbote na yemoko le consul de l'Économie Congo Faustin Ngobeya, maman Lila Sanabumbu, petit nanga Virgino, na kanti bozé belé, chéri Blandine, bisous. Place aux Oumela, na pesi mbote na pas Capi. Il y a yemoko frère Capi, et donc il Oumela frère Capi tellement dit frère André, donc il base. Capache yo. Donc il Oumela to capito donc on a vu ka yo yebi. Document. En tout cas où Somo. Monde entier, tous les labino tout fort. Quoi que le bagage n'atteint limbisa. Mamikolo Saramani, yo yebi Saramani. Kabelo ma se quitté donc yo penda so saliba. Donc j'étais ba péri qui moko sala kapage. Karaté zoya déjà. Merci Karaté. Karaté zoya. Oh déjà na lati atindaki. C'est vrai. Donc kitoko j'étais donc na biso ba péri qui a somo Saramani so côté na page Facebook beti Saramani. Mobimba. Na WhatsApp za 40 36 06 37 65. So beti za mobimba donc livraison ba DHL rapide. Et puis tu as na Kangan Water. Kangan Water. Mère docteur Mère Kadi. Mère Kadi. Kadi. Donc live vendredi. Très bien. Kangen water mai moko deux sorties métal kaka. Soko melima yoana na biso ba malade ezate. Somo. Congolais kakate. Soko zobe kaka. Sumba kisa desa na 300. Sumba kola fufu. Na desira na école. Na ba comme la biso. Foma ya malamu. Foma ya malamu mais là au senti au melima il peut mo ba et qui. Mon mikolo to la sécurité nzoto. Donc il base vraiment nzamba pambola tous les labino tout fort. Bobo tikali ba mbote to kangai bino liboke. To kwa koli. Oyo kokokaye mbote na ye. Oyo kokokaye te tikela mutu mususu. Oyo za mu ke tikela mbota bana mike. Oyo za munene diminango. Nzamba pambola bino vraiment merci. Pasteur nzamba pambola yo nzamba pambola mabota nzamba pambola bato bazo partager l'émission na biso bazo télécharger nzamba pambola bino nyonso boza reconnaissant kana pasteur ye numéro na eto chaka pasteur za na carburant aota musika to lo bébé. Kapachi lo banon na bosani. Papa Rigo na ville. Somo. Oumela. Base. Papa Rigo, base. Tena bat sur ba blenda. Maman. Bacha pe na fondation et moyen. La PTT donc est bendé. Donc Papa Rigo na ville vraiment Oumela papa pasteur Zamba Pambola pas aux na ville. Bah merci à trop. Marco Bossi. Bambote belé vraiment. Bino tout yoka bino tout challenge à tembe. Vraiment kitoko to za ba kapachi yeyo. Donc nzamba sala mingi. Vraiment. Merci en tout cas na bato nyonso bazana biso et puis ba partenaire nyonso bazoya tozana bino peze longo nzamba pambola biso pe mabota. Na bosani pour batek banani chez bana bagina peso bambote belé comme na yo. Alors bagina ngani yango na komisi bambote belé. Donc il base le bipe ndeni mikolo yo uzomona na te. Nzote boujaki moi metozongi passe ta peine nzote boujai metozongi. Donc donc tu en forme yo yo yebikaka. Tu bingana ba déchet wana lunga lunga po yo yebi. Somo. En tout cas, merci, bye, à la prochaine. Capage TV.